Débat dans ça là, non, il y garçon pourquoi vous le babou non le bin ndenga mabete na le baki na oseka na lo bana maman chocolat garçon to bi oseka na le bin ndenga mabete na lo bana maman chocolat pour asa ser nanga bu balancer dans l'image. Chérie, mutu ana kanda yo zo seka. Eza sina mabe. Ah. Oh, yeba oh. Nathalie so vérité dit. To solo la bande to solo là. Obi? Nga voilà. Na linga ko sikate po so na siliki, hein? Izala mabe na linga ko silkate. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend Herbo Rota Biso na Saratola TV. Chaîne Abine Pe Sarabino ba actualité, chaîne Abine Pe Sarabino ba activité et bien information moko vrai, ba histoire vraie, ba émission moko ya kitoko. Merci na ba abonné na biso nyonso. Merci na la patronne maman Saratola par rapport à espace, par rapport à confiance. Merci vraiment maman. Merci na Jonathan qui vous a dit amis Bali. Merci na Brenda, CG à Fondation Saratola. Merci na Moral Ingénieur 15 Bassele derrière la caméra. Merci Lissousou na Papa Nabiso, l'artiste Diego Milito par rapport à idée, par rapport à Makambo Belé. Bientôt album Zoya. Pour sentir yango pour yora banzembo ya makikito. Merci na ba abonné nyonso ya Saratola TV. Merci na maman Esther Mafuta depuis Bruxelles. Merci na bana Lubumbashi bana Katanga. Vraiment ba message na bino ko ya to ko sentir que te Katanga boko ta la Saratola TV vraiment. Merci vraiment pour la confiance yana et ça la biso vraiment kitoko. Na émission na bino vérité o bo mesana ko landa o bo mesana ko to mesana ko zala na bino. Lelo Nambeli bino ndeko na biso moko ya mwasi azali journaliste azali cameraman to komeka kosola na ye par rapport ya makambo oyo likaki na matanga ya pasteur Di Mario na mokolo ya lundi oyo akufaki mokolo ya lundi na 4h vraiment ezaki passe na mawa komona artiste comédienne maman Via na ndeko wana na biso Shira Bakayamba balingaki ba benda na salaki moi échange de paroles to komeka kosola na yepe pour to yokaye eloko nini oyo elikaki na makambo wana soki ingénieur 15 Basele soki moyens ali beaucoup ebisa invité nanga abanda ko pusana bon mesana na biso par rapport ya émission na garage to kimi mikolo plateau mike ouais pusana na yo pusana to yambi yo vraiment to yambi yo ranger le micro. Oh Jésus. Voilà. Ouais. Ok, bonjour. Bonjour Pauline. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bande comme sus au Bakolanda, yo tam sum suba yebité, oko se présenter na bande comme sus pour ça la bien. Bon, merci beaucoup bande konabiso kombo langa Shira Bakayamba, naza chroniqueuse pe caméra humaine. Voilà. Asa chroniqueuse pe caméra humaine. Vraiment, et ça va bien, hein, qu'on mélanger deux boulots, hein, ça va bien. Mais à mon bossé là, je vais faire, il y a pourquoi là comment on filme. Est-ce que le montage, il y a pourquoi. Ok. Non, ben non, attends, t'es la salle, bon, moi on compte tout qui est non bon. Voilà. Tu as bien une émission na biso vérité. Ko mona yo oye ko le kana émission na biso. Na yebina noté awa to zana loko mongo to salaka. Oko chaka loboko likolo. Et pas sango. Et sango te. Deuxième sang. Bandeko bakolanda yo bayebi ki awa émission déjà ata balobi oza ndenge nini. Te mettre copier ka sango. Te na copier sango te za na ndenge nanga. Pourquoi on côté sans polémique na sango. Pardon. Merci ndeko na biso tiaka loboko likolo loba na loba ko be vérité. Ah non loba o be vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Non loba vérité. Merci au loba vérité. Voilà ndeko na biso Shira. To vandaki komoni appelle Koti et bisibiso ndeko na biso Shira ifaya ko leka émission na Saratola TV eloko nini etindi yo oleka nano média ya liboso po komona yo
bosala ki débat na mama via o azali batubeli ba yebi asepelisa bango aza artiste un comédien bosala ki échange de paroles vidéo etambola ki to yebite yango muto tindi o les camédia to cause na yezani. Bon, premièrement, Zamba Pambola Maman Saratola pour un appel à Yambinga. Na une émission pour la vérité. Pour émission, on va la vérité. Merci. Ah, vérité. Donc, vérité. Car on a expliqué Bananzambi au bazar partout dans le monde. On a expliqué Batunion, ce pour nous appel tellement ébélé, n'abîmé, impoli, mal éduqué. Parce qu'on a expliqué les problèmes, mais qui donc c'est ça, on a expliqué. Bandeko Olanda biso sur Saratola télévision. Merci oye ko expliquer bandeko oba Olanda yo par rapport ningi balobi na yo ki oza impoli. Oui, mal éduqué. Oza mal éduqué pour au salaki échange de paroles na maman vie. Voilà, au côté de sabiso problème ngo et salaki na ndenge comment ki ndenge ni. Bon, premièrement na lino lobaka na bato ba Olanda biso place à matanga izara place mutako kendete po aswana. Soki muto ayebi nzambe ako kendete po abunda. Pour Bible sabiso na Romains chapitre 12 verset 15 to le lamba obazo le la peto sepelamba obazo sepela. Dans ce que place bato ba lela il faut na attitude ya souci moko boye netinga vraiment chira na za na ke place à matanga na kinano na tel seigneur. To boite liweza nzana biso mais ndeko na biso akufi ngape un jour na okufa et sengani na bongsa vie na nga na bongsa bo moyi na nga commande na otambola na se na moyi oyo donc ezala bongo jamais na ko kende place à matanga na kende pona swana pona bunda non eza bongo te surtout que na Ecclésiaste chapitre 12 verset 79 Bible zo biso mabele kozonga na mabele pe molimo yokende pas Jésus-Christ. Siko soki ngai shira par exemple na tambu suivi nanga na ndenga mabe. So na kina matanga ba na sala des ordres na lina c'est faire voir ba ye bangande shira. Ça sala déjà des ordres matanga. To kende na ote esko na minto to kende na ote. Te répondre côté ya te répondre na bandeko oyo bandeko bakotala yo bazozela ba. Oui, non que na oui nazo kende na sala ki bongo. Kotango yo komi côté ya bango mo te ko ya ko baise bango pam. Nazo expliquer ce que tellement na mona nzambe fona ke na bongo après na okota place nini problème ezalaki donc mabele ezonga mabele molimo ekeni pa kolo nzambe sikoyo yo soki okendaka na matanga koswanisa bato ozalaka mutu mo ya ba problème olingi nyos internet ezalaka kombo na yo okufa okende okeli felo siko na li felo kuna ezalaka moto moto avol au moto avolka ezali na este eza kutu mukie siko muto aza na moto aza na sengote muto aza na moto aza na kati na passe donc nzoto na biso ozomona teke na maloba koyoka yo déjà na maloba na yo ozotuka déjà ka mama vie tokendaka matanga te po to se faire voir que non ngai boyeboye po biso soto okufa na biso na mokilo cc kwaza te mutu mibenga kutu cc ko yo wana akufa kota na mabele donc toyeba ndeni otambusa bomoi na biso po toyeba liyo ezali ba rancune te ko provoquer batu te po nga naza boye non vraiment yo elo na lina ba problème ezalaki nini nga le lundi papa Chaka Kongo abenginga vers 5h. Abishira benga na peine normal shira ola linga papa na se ola non la muka papa Guy Mario akufi. Tellement na kenda côté la papa Guy Mario na 10e mairie hôpital na comédienne na biso maman Mirma na PC bambote belé. Na JP transport na bengi ba cameraman na nga ba téléphone na bango ezoleka te nga mo lokwa na filma na nga pe na zuka polo mwinde nazaki na image na suki ka bon na zuka polo na sokol na lati pantalon chaussette la gomme po papa Chaka Kongo soka obenga okosala accident yaka komi wapi yaka na komi na 10e mire wabi non Guima azaki soate déjà ba transféra qui est na hôpital mo na ngirengir na bengi so papa Chaka Kongo non yaka na ndako zwanga après to ngirengir na ye na ndako na zwi papa Chaka Kongo to comme na Ethiopie to zwi papa Muyombe gauche azaki déjà na jeep na ye to sali cortège to keti na hôpital to comme l'hôpital ngamo na zaki journaliste ngamo ko caméra woman na bandi non ko filmer arrivé à papa Muyombe gauche ndinga zokita après esenga to ça bazalaki non te wana ba 6h juste bazalaki te
après na yo osenga ndeko ya na tonton moko joue papa Muyombe Gauche Sango la PC caméra filmer ngai po na vanda siko na sala plateau na papa Muyombe Gauche to tourner émission papa Sango na pas vu après serment pa yo ya wana to komi biso mibale to salpe émission na papa Muyombe Gauche to leli kutu papa Guimard yo na Kiyombe sal bon apoto silisi ba 8h na moi maman chocolat ye quelques chroniqueurs ba chroniqueuses ba caméra même ba belé bazali ki obligé quand il faut papa Muyombe Gauche pa loba tala ka ndenge réputation papa Muyombe Gauche za obeba ki yebo babandi ko poser papa Muyombe Gauche ba question maman chocolat amona ki on mabe po ebika biso ba question na biso ndenge ezalaka bino champion kolobate bobo ngana bi maman chocolat tika champion aloba po maman chocolat aza ser nanga na sele déjà publicité à maison na ayebi pe comportement nanga c'est pour boyamba une émission o ezala bien po aloba pe ka vérité na yebi aza mwana nzamba ko sate. Même si maman chocolat, tika papa Muyombe, tika champion à loba po à s'exprimer, bah tu vas comprendre, oh bah tu vas raisonner et ça yété. Champion peut à lobby après à qui pas moi si papa Guimard yo na bien maman chocolat bi mère. Na minute so bino pe il faut boloba. Pour bino de beaucoup feli, boloba et ça la bien maman chocolat a comme benga ba ndeko bazaki wana ya groupe papa Muyombe Gauche pour tout ça moi quelqu'un interview. Après, dès que c'est un to sola, ne la bi mère, il faut les lait, oui ça la moi bien. On a yom maman chocolat. Et ça la moi bien, maman chocolat pour tout aseki nae. Ozomona aseki nae na loba ki on peut ndenga mabeta ya shira aseki. Na moi maman vie place azaki yo le lisabiso yo nani. Ozomona ndenge bandaki ngana bi na loba na ote na loba na maman chocolat. Yo ozongiseni mama via na zoloba na yote. Oui, na loba na maman chocolat. Ozomona na zongiseni ndeko shira toke ne malé. Pardon, na loba na yote na toke malé. Yoka oza mopanzisa ngoti. Oui. Tango muto azoba poser question azoloba. Ba so question bi makati. Oui na. Na bimisi su question na maloba na yo. Na ebande l'émission ebisi biso ke oza mwana malamu, oza bien éduqué. Yoka siko réponse na yo o répondre de maman via. Na zoloba na yote. Nazoloba na maman chocolat. En tant que moi na waza bien éduqué. Est-ce que réponse oyo zongi c'est là qui maman vie on est là qui bien. Ah et bon c'est dans le bic na loba na yote na loba na maman chocolat ils na fingié. Mais peut-être qu'il y a kanisa non na fingié tes injecté papa nanga. Na loba na yote na loba na maman chocolat ndeto vandi na bona cameraman. Na loba na yo. Que non mère il faut bon là il faut les yo za mutu nanga to sola na yo ba mon cameraman yo le lisabiso alobi na langage mo so ndinga la vite na lo bana yote na lo bana Paulin et c'est Paulin te répondre nga parce que c'est bon en fait il faut ébaquer et yo ke liya mutu eza ndenge moko bato yo ke liya bato beleza ndenge moko te mutu sokolo bananga ngana retrouver nanga normal maintenant on ko bango mais ngalisa a trouver ngo mabe na mutu azana solo likambo na mutu aluka makambo on nga peso Paulin na comprendre bien yo lo baki mama via aluka ki problème so ki ngana ebiso bongo ke non lo bana yote non tika na ngai ke alobi na nga ta loba na chocolat peut-être ça sert na pour to bana ko sekanga na ma chocolat pese bola di vidéo wana ma chocolat era okanga munoko au mona ke na loba mère na loba na ndenga ma chocolat na suka bite shiratika alobi na ndenga mabeti na loba na ndenga mabeti ko sert na nga obotami na epa mamati oui maman vie epa na yo ko za la grande sœur de maman bon na bi âge na été ce qui yo na ndako na bino maman na bino to grande sœur na biso na robeta yo yo zongisi le robeta ngate grande sœur na pas rolo bana mamba rolo ba te ke non so na ebiseka rolo bana ngate maman lo grande sœur na nga ba rosa on te ke na robeta yo ba ebinga pende na za ba rolo bana nga bongote lokola yo zalaka c'est que moi c'est que oh yo ebisi ba to ne bandeleza ko mape na niveau wana te na ba ebisa na ndenga mabe ate na na famille déjà mutu soki asiliki akolo bana mutu na nenyo sopo kanda siko yo silika na kanda na problème nini mais yo lobi na bango déjà balé est-ce que na lobi na yete obligatoire na mona ke ka jour wana na télé ki na télévision maman vie na télé ki na télévision mais ero yo okuta batu ba solo la ya kikoya na osana maman chocolat oui Bolex maman chocolat na lobi na yete pe maman chocolat bande ko silika champion aleka na émission te ma vie azaki te on a bende maman chocolat pe na maman chocolat il faut boloba boye maman vie azaki te yaya
Voilà. Peut-être ce que vous avez un problème de la chronique, mais depuis 2016 na banda musala au internet, est-ce que tout ça nos caméras to yoka déjà chira na problème chira manqué mutu chira to boito to zabato naza ceux qui me sentent tout ceux qui ndeni mais na yebite ça première fois pelo que ça lenga pasi mutabanda ko filmer azuka image place mama vie banda ko loba ko chiflenga et bimis ko ngana zempoli batu ba benginga ba fininga ba musuki ba ko ezobimisa yo déjà impoli par rapport attendez au moins ba langage yo zo tenir na micho yo zo ni na défaite yo zo ni ma to na ebiso pourquoi zo ni ma défaite Aujourd'hui, ma défaite pour un temps, ceux qui maman na bino a ebiso qui na robeta yo. Yo kozongi c'est les ndeni. Pour maman o ya botinga za maman ya camarade na pesa ka maman. C'est temps on a bimi libana na kutana maman mo boye. Dans ce moment déjà maman na ngai. Oui. Parce que tant maman mo boye a ebiso maré kanda na yo. Ngana za ku kanda tena bando seka. Omone la vidéo na oseka ma moment suna zaki mona mabe. E ma chocolat kanga na kona ko ma chocolat tikanga e independent to mona ba film mususu. E loko wana soka sala ki ba film mususu internet yo yebi ya elinga ke yinda. Omoni wala ma toloba vraiment vérité art wana. Soki asala ki on ba film mususu elinga oza problème mususu. Est-ce que soki maman via le baki bongo azaki na tort azaki na raison? Soka le ben. Soka le baki na yo ke yo zana ni pour les lisabiso. Azaki na tort, azaki na raison. Bon, na ebité so azaki na tort, so azaki na raison pour na lobe na epété. Pour le bagi na epété. Mais tant que déjà lobi na ndeko na yo kana bisa yo. Tant que lobi na ye déjà na ndeko na yo azali artiste et comédien, à moins déjà baza même boulot. Tant que lobi na ye ke bolela. Ah ouais déjà. Si quoi il faut yeba e bande de na ma chocolat to lela. Atiti ma chocolat azaki ndeni. Ezaki ndeni. To c'est quand la bi mère tika champion à sa l'émission pour na boy réputation ya champion za beba mère na miso pour ça il faut pour loba kala pour mon internet il faut pour loba pour ça bien ko boyate ko boyate il faut bolela maman chocolat azape responsable azape maman te tout que non maman chocolat ce ko kaza na zana kanda tinde na lobe bongo kanda il faut que pas maman via zana ebiselo moko oyebi kolelisa batu ezaka obligatoire te pour wane comment il la maman via bandeko bola nanga na ebite so bozo comprendre biso ce qui maman via bimisa ki eloko wana c'est parce que amoni que yo ozomona ndeba on bazana souci bango te na loba na ye na loba na ngala ma chocolat serre maman chocolat maman chocolat mais elle a si ça maloba na ngai zera si ça ba question nanga ozana temps ebele oyo koloba maman via ce qui part ya roye biso bongo c'est parce que on le bina bango qui bolila na le bina yete on le bina yete bien sûr voilà mais tika na ozoka tanga malba poni ni ozana plateau na ngati oui ngam tuna yambi yoti mais c'est quand ba question za yanga ba réponse za ya yo le bina maman via qui bolila le bina maman chocolat qui bolila eza lokola ola kisi bango qui bazana souci ya ndeko na bango akufite yo ndo zana souci ya wana yebisi bango balila vous montez comment il est obligé bango balela ya wana ya moni yo zanani pour ya obliger bango omoni maman chocolat era komeka na hôpital wana abanda déjà olela maman chocolat abanda déjà kolela era yaki yo kuta biso wana siko er moko atika kolela siko na ebisi mère omoni que sur internet de toza coupa mo be gauche baleli na bango te er bo sala ba loba na interview ya you know ça l'interview to ebisi mutu to ça l'émission il faut ça la boue er mon pesa na ko ebisa mutu ça le mais na pas obligé te que lela t'es pas déjà lela qui na ndenga mabeti azaki na non ezana batu mususu balela na ndenga kat oyebi na yebi na zo parole o to lo bagé tant maman chocolat ya ki azaki kolela mais pourquoi tu n'es que sous lela o asa set na ngai busu na ko yipsi na ndenga ba je etali ma vie. Oh, moi je voulais dire c'est mère lélé ça moi bien. Nandenga baje nandenga bolanda ka vidéo ba balancer ka vidéo maman chocolat soki na lobe nandenga mabe ba balancer vidéo wana ka maman chocolat ndenga ba alobi nandenga mabete de o calmer garçon na linga yo simbanga na nzoto. So na lobe nandenga mais maman chocolat pas ko tomboka ti. Ako to bogena pour moi chocolat suka bi alobi nandenga mabete alobi nandenga mabete ayebisa ko shira estile yo kasi na ba chroniqueuse msunde ma chocolat kanga ki mna bon otika ma chocolat kangi mna shira nga nazo kufaka place ya wana malamu pourquoi moi na malamu andimi ko répondre moto mabe moto aza moto na répondre mabete on répondre déjà mabe on a robeta yo o robeta ngai te na boya ki on ka robeta ngati
suka nango to yo mono koli mona mobali bato na nzoto ozomona te ozaki déjà oui pas simbenga yeku déjà bandaka sikonde akolenga wana akolenga wana ngana na tikeka akolenga nyonso nezalika pona problème mama vie mais ezalika pona problème wana yo est-ce que yo déjà okanga na problème ndi na bimé vraiment 5 heures wana na mbetu pa na biso na ye matanga ngana ke ko bundisa bato na ke ofinga ma vie est-ce que yebino déjà na milliers ya ba chroniqueuse nga shira déjà okanga na problème voilà to kendeka malé me bandeko bo olanda biso bo mona ke to sala ka toujours musala merci na Naomi Ambe ya mwasi ya kilo mwasi ya poids mwasi moso moni bonheur merci na yope Ereka mwasi ya mbiji na ngola wana Brenda quoi bambote na yo Shira olobi onyonso yoko loba oyebi ke mama via azali artiste et comédien yo ozali journaliste musala o tosala ka biso na bino tolukaka bango pe balukaka biso sans bango biso to kolekisa information te bango pe sans biso bango pe ba kolekisa information te moto yo azolengela musala na ye. Est-ce que yo ko répondre maman via na façon répondre ki wana ta que yo yebi parce que na yebi non ozaneti ba bon tant des choses mi benga mwana malamu nazo longolo de na manière ba youtuber ba chronifatso yo ba chroniqueuse ya ba mala tête ya internet ba mesana ko finga batu wana déjà tant yo mi bengi mwana malamu na ba force penga na monela ka yo na ba émission nga na talaka na tsala mona ozo sala ba délire te. Mais dans la façon où il réagit devant maman via, c'est déjà que aux hommes ont délire mais au bâtiment même pas donc nous avons un problème n'a été nous avons une idée ko yebisa la po na yebi quand la télévision on a sola na été donc ceux qui n'a yebi ceux qui dans la caméra au s'excuser devant maman via avant tout continuer maman excusez ça voilà au moins que si vous mwana malamu ni mwana mabe yoka excuse zati na sala ke mabe monte yenda ngaki ya jiflinga yenda ngaki abeta ngai bangonde ba menasaki ngai excuse za nango te pa excuse zati shira ozo mona te ke ozo créer business sima ya mama jamais ezande nanga to ebi ozo mona te ko diembeli na succès ya mama via est-ce que ngam na ebisaki a tout nanga oloba soto lela pourquoi est-ce que ça nous embassy c'est pour nga ba benga ba finga ngana ye apona expliquer bato balancer na image wana na yebisa bato o ezaki na yo lo ba vérité et ça ko manga ba diembela te nazala na ba soko tuninga relation na ngana ba comédien oko tuna ser na ngama Jean Bololé tout ça ne bien ba muchopi ba mioma Tant de jours bani d'ailleurs comment tant de jours manqué derrière ma vie on manquait déjà ah on a bon et puis so senga ya ta bolimbi exact déjà ça derrière manquement déjà derrière manquement ba maman nyonso oyo zo tanga ya bamboki na ozo monter bango nyonso bazo mona déjà manqué derrière vie ya biso bongo biso ba ouais ba yebinga pe na manka ba tuté ba yebinga na manka mutu te nazono kutu timide moninga nazono timide question na ngai na nazo sima na yo ka Jésus-Christ et dans le montant c'est maintenant qu'on tindika yo sala boye lo ba boye non est-ce que ngana fingie donc il est quand na dossier so ezaki mutu mususu mo oleka alobi ngana ya pona lo ba vérité omoni na zu ba appel bato ba bengi ba lobi to yebela boye te boye pasteur pas du petit a bengi nga alobi bon na yebi ke na sala bongo te émission na ya vérité yo na yo lo ba vérité na expliquer pour mutu bande ko filmer azoye ka place maman vie a loba. Mais na début né dans son maman chocolat ils avaient bon bon les amis maman chocolat na bien le ba victor na koya maman chocolat yende mto kozala neti témoin le ko le yazaki président wana ameka ko expliquer biso comment makambo ngo ekomi boye parce que na minute oyo ezolo ba manandinga mabe ba journaliste bon ça déjà na ba impoli bon makaka bango déjà ba impoli bazali ozo ba impoli bazali na tenga na za impoli mais yo pour manquer ozo boya mo na na za impoli mais soki ozali mwana malamu nga na pesa exemple on appelle ça un exemple moi mke si je crois bien ça qui wapi na matanga ya mama Makila molimo ni pe manakinya na zana artiste comédien moko oyo asalanga na ye asalanga mabe akutanga na telemi atindikinga elo atindikelanga yoka elo atindikelanga na yebite matala eka abone pardon au moins to telema ki mabe abandi koloba
sikuba na minute wana yoka na yebisa yo oyebi na minute longa na sala ebiseke pardon so na telemaki mabe na longo na nzela mais pourquoi yo zana no mwana nzambe elomona mabe pana yo ngala yebi na sali nanga mabe te siku yo fokusenga pardon pe bafokusaka motu te omoni nga na émission na onayaki oloba vérité na expliquer bato ndenge problème ezalaki nayaki ati mpo fokusenga pardon nayaki apete mpo nasenga motu pardon na pose question moko boye analyse oyo tosalanga moko tosalanga na ndenge moko boye bato keno ngai na bande kosolola na mama chocolat aza sœur nanga mama vie ekutu na monaki wana te donc na ndenge ekomaki hier aloba bongo na répondre obeta nga te lo na loba yango wana to mone mama chocolat awakanga monoko po ayebi to yebani ozomona ayebi to yebani ke ndenge ndo bashira manke nga meko manke te ndenge akanga monoko bongo so taki pe ba chroniqueuse mususu alinga ipa sa mama chocolat tikanga kokanga monoko te kaka na hôpital wana désordre e bandi ozomona na sa mamu ta ba désordre te ko sengisa ba pardon na sengisa so pardon te na boyo na parquet matete to ni na parquet matete to za na vérité to le baka boso parquet matete on merci Shira oyebaki pourquoi maman chocolat ebisaki ko manquer te manquer tanga bon mama chocolat loba ya bongo po amona nga pe na linga na silika question na ngeza clair oyebi le pourquoi ebisaki ke manquer nga ko manquer te tina yebi te wani faut na côté na maman chocolat tenga na sali analyse na ça analyse ko par rapport ke na ça ko analyse na par na ngana sala analyse mon dit to solo la no boy on a ça analyse par rapport à la parole na bino mibale naza naître naza pour mutu te naza pour mutu te naza pour yo te naza te ke po yo za journaliste naza la pour yo naza te ke po na mama vie azali artiste naza la ngambo na yete naza naître na osala toujours be mosala mama chocolat atalaki grandeur ya vie ya ngwana yebisaki yo mankenga ko manke ete mais yo oboyi no wana o répondre oyo répondre est-ce que on a mon télé vidéo na bien Nathalie ngo bien est-ce que yo kate ma chocolat alobi ke Shira akanga mnoko Shira mankinga ko manki mama vie ete na répondre na lobel olobi mama chocolat kanginga mnoko Shira mankinga non tu kana des ça des bananes garçon na hiver yo kana tu kana ça des bananes non ça non ebisa garçon pourquoi bozolo babonga na lobi na ndenga mabete na lobaki na oseka kutu na loba na mama chocolat garçon to bi oseka na lobi na ndenga mabete na loba na mama chocolat pour asa ser nanga bo balancer no image soki mutu ana kanda yo zo seka eza sina mabe yeba Nathalie so vérité dit to solo la bande ko to solo la obi nga vraiment na linga ko sikate poso na siliki izala mabe na linga ko silika voilà tolongolo na image yora question na ngai tolongolo na image mama vie aza mama na bino fille mo boye a répondre mama na bino bongo réaction de vous maman na uta kokuma tena niveau mo le babongo te maman na ngaki kuma na niveau ya okota likamo ya yo te ka boya créer problème boye vraiment des base boye abi maman na bato impoli maman na ngako kokuma na niveau te ya maman na ngako kokuma na niveau te mama bino maman na ngako kokuma maman na ngako na longolela na casquette ya mama pasteur ya moi c'est pasteur parce que penza mama kaka mamani ba maman nyonso bazala à quelle place moi akuti fille mo boya lobi langage ya mabe ko tamu langage ya mabe ce qu'il faut yebe bandende ni pe maman na ngako banda bongo net eloko yo lobaki wana et pas nanga maman Sophie vraiment jamais net eloko yo lobaki wana et pas nanga ko les obligatoires te ko la kisabato ki tozana pasi et yebana na elongité mundu muso ko tozana pasi mais avant na beta ni masola so sika mais na pasi pe maman chocolat lela ki soki bandeko bo comprendre nga na zo bande kasi mais yo continue mais na ndenge ba jeune biso to sana ndenge no yebisa nanga sœur il faut lela pour ça la soki ezalaki na bandenge jeune ndenge yo kana nga tona soki ezalaki na bandenge ba jeune ndenge yo zo lobela ngo boyi il fallait aussi s'excuser par maman sur place ah na émission nanga soki na s'excuser yo kate soki na mais la vidéo no monete na lobaki no na lobi na ndenga mabete pe mutu asilika razaki na ndenga mabeza ko lobaki pardon mama chocolat bota vidéo na mama chocolat bi Shira pardon et sili a lobi na ndenga mabete eza problème te bokende la na suki ndanga na bokende la ngo ka bongo
pardon eza arme moko libre ngana na problème ngana ko senga pardon la famille papa Guimard yo ba yebi ba monique fimo boyo au tête des ordres na matanga na biso en tout cas bolimbisa ngai na mama vie ko famille papa Guimard yo bolimbisa ngana naza muta désordre te na yebi désordre te naza mwasi mo ya kimia surtout place matanga o bato bazoki mitema nakoki kosala ngo te nakosala ngo te po liwa ezala partout lelo pe kokomela nga mwinde komela famille papa Guimard komela nga sikona mona bato mo bayeba obunda na matanga so ba yosa ba sabotage en tout cas famille papa Guimard yo peuple congolais mobimba bolimbisa nga moto sali problème na sali mutu problème te na osenga famille papa Guimard yo obi ningo lo baboye ba mama ba ata na sali mutu problème te yaya problème na sali mutu problème te. Pourquoi ozolinga okweisa grandeur ya vie ne loko? Est-ce que ngana ko okweisa grandeur na ye? Nga vraiment chira na ko okweisa grandeur na ye. Est-ce que yo déjà côté internet yo ka ba lobela chira bo yo kango déjà. Eza milliers na nga te na zala na nga bongo te. Mais déjà au côté. Te na côté te. Na côté. Au monde créer besoin ya makasi simbi na mito ba lobela yo. Non, ba lobela bo mabe mais ndé na yo loba vérité na plateau vérité o na Sarato la TV. Ah eza maramba vérité ba ko sakate ndé na lobi vérité ba internet na biso ba comprendre que moi soyo abandé ko loba na serre na chocolat tale banda qui boy ba comprendre déjà. C'est to komi na suka vraiment na bande ko nyonso bazwaki libako ya Rolanda biso ne ko shira poto kabwana na to na yo iloko yo yo oza moto sambelaka bande bo me comprendre nga Bible moins mais dans ça la force na bande na Diacre Paulin merci Guilhem Matata oseki pona nini bande question na ngeza boy oza moto sambelaka oza moto yebi nzambe kotala yo boy oza déjà na ba problème na mama vie pourquoi yo oza journaliste pourquoi sala qui droit de réponse na chaîne yo te au préféré au luka ba chaîne mususu pour ça la droit de réponse bon on a préféré la chaîne ya Sarato la TV pour émission mise à vérité on a une vérité ce qu'on a vérité on a une assez mabé on sait la chaîne n'a pas suivi son officiel télévision yambanga na maman sister parce que ta niveau ce que ya ba chaîne nyonso bazo yamba yo ta ce niveau ya bezo créer succès oyo luki na sima ya vie voilà merci to komi na suka ya émission na biso bambote na yo na bandeko balandaki yo lokolo yo boyi ko senga pardon na vie nous sera na ba pardon vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi ngai vraiment naza shira o bomona ki ya mabe wana eza vraiment ndenge na ngati na koki ko sala mabe te na place matanga pe eza vraiment comportement na ngati naza bien éduqué ba o ba yebi shira ba yebi donc naza vraiment muta ba problème te ba salutation shira koti na ranking ya ba artiste comme na ba journaliste yeba ndenge za na ba comédien ba oyika tikala ko yamba yo lisusu te po yo ofingi bango jamais na fingi na nga bango po déjà manqué mon tango manqué net yo kana bisayo ndenge na za boyi na monika mutu mo bo atelemi bobo excusez-moi yo journaliste et bembe na yo déjà fingi ba journaliste nyo et boy bembe no bembe ona ngona ko ba nefu bembe ngana pese exemple voilà na zo na terre na ndenge na yo na monika maman mo bo atelemi soit garçon mo atelemi na obeta bino ba journaliste directement le bina biso nyos ata le bina mutu moko le bina biso nyos o mo nde to lala to la mukafe eza mutu na mutu ala mukana ndenge na ye au moins ba journée de lelo jeudi na ebite pour laisser lelo la mukandeni mais ezala bien avant to bimana ndako to tsika la reprier au moins so prier ezala bien makas merci ba dédicace na pesi ba pasteur pa du petit moto na nzambe aigle magère papa mopa okitoko kiliwa ba citation na yo Marie Tumba na France maman Solange Mbok motema papa Patrice Bakuba papa Jean-Marie vous la boss des boss maman
Sister Debs de Bundes. Oh, Sarah Tola, Sister Debs de Bundes. C'était son nom. Marie, moi, ça pembe na Bundes. Papa Johnny Manyombo. Jérémy Mangema. C'était son nom. Papa Azar Yabapo. Maman. Voilà, merci Chira. Papa JBK Kamwala. Papa JBK Kamwala. MTC, maman Francine, maman Béton. Eric Bakaem, mon grand frère chéri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grâce Moluko, pardon. Obi grâce Moluko a bengingo obi shiri yana yoki soni. Kasi oyoki si bango soni. Bisonyo soto yoki soni po komona. Na vérité. Est-ce qu'on a émission na plateau vérité na éclairci à grâce Moluko grâce Couture de quoi Lidi Moluko wana bi ils ont encore internet c'est des merci na bandeko nyonso bazaki libaro ya kolanda biso merci vraiment moni analyse tout ça lina ndeko nanga ya mwasi par rapport ya makambo oyo elekaki o ba vidéo bozo moni ko tambo na ba réseaux sociaux mama vie alingaki abeta journaliste par rapport ya ba titre ba kocha bon le rôle la chira aboyi ko senga pardon nga en tant que journaliste nga en tant que confrère oui bozo milité. Il fallait que ça peut pas Chira, le rôle Aza, journaliste Azali chroniqueuse. Ngai pe nazali confrère na ye nazali chroniqueur. Quant à moi elo na koloba mwana muke amankaka mukolo te. Mukolo ataza na ba erreur na ye atikala kana raison. Bande on a biso ya ba artiste et comédien po ezamba liboso pe na mona mama via atomboki. Mama via ngai Paul Mukendi confrère ya Chira Bakayamba nazo s'excuser même mission na ndenga mabe yo ka te problème il faut pas ça ta conseil na zela ki loba olobi mona mama vie aussi likate bo ba vidéo uta ko circuler mikolo mara bazaki na baranki voilà on moni vérité bo ka ta place sauter na montage na changer il fallait ko loba que non ba comédien caméra na biso mo ka liko ka no pe caméra te tozaka wana nga vraiment na hotel émission tina suka so le place to ko la place sauter il fallait ko loba que non au pesinga conseil au PC maman nani yo katinga na ba journaliste ba bandeni ko pour la charité bien ordonnée commence par soi mais ngana ko manquer tenenge o memeli que non Chira moi amga ko manquer mukoloté donc yo pour confirmer la internaute na biso que ngana manquer ma vie est-ce que ngana sisima bande ko bolanda biso bomoni que Chira bebis abandi des ordres na plateau ngana mu de désordre akasiti Chira da attaquer ngai na sisima ngate ma mère Sarah Tola pourquoi tikeli ngai oh T'es comme ça analyse ngana félicité voilà moi aussi ezala bongo bana mibali bazala côté ba maman bana basi Chira directement attaquer ngana côté mama vie Chira ndeko na ngai lo na koyebisa epo na attaquer kana yomba la moloko na ngana pesa conseil côté mama te conseil na ngai fayana c'est pesa conseil ngana sepeli c'est na bolim c'est pour mama vie limbisanga ndeko c'est na bolim c'est pour mama vie après to continuer ya wote jonathan kivuna pardon ya na lobi boy ndeko na ngai papa JBK Kamwala MTC ozali mopanzi sango conseil na opesa yo na mile ya bato ebele soki omoni moto azotomboka tika ya tomboka merci tika ya tomboka kimie leki nyonso merci kimie leki nyonso na pe na autre pêche exemple na ngati kimie leki nyonso c'est-à-dire que soki mama vie ya lobaki bongo na cadre ya kimokolo parce que eza adage déjà le bamaka nango toko changer ngo te mokolo ataza na tort ya ndenge nini soki amerika koloba na yo répondre ya komina raison tort ni ça nini ezongeli yo lokola yo ba comment la bible yo mama nyoso ka bible ozo monte bible ngo zo ko mission impoli na comme impoli lelo ndo muni impoli te bible ngo yangona zambi yangona bible ngo yikaseti yangona bible zo bengi kasi bible bengi so impolite lelo se bato bazo fi on ebiso ko va émission na yeba ka koloba na boye te kasi pour ebiso ko va émission
Shira azali ndeko na biso mama via limbisa biso soki makambo Shira lobaki ezali mabe limbisa ye azali ka mwana lokola bana na yo nyonso ba artiste comédien to miki ko bongisa bandeko na biso to miki ko bongisa biso toza ya bino pe boza ya biso soki biso toza na besoin ya information to yaka vers bino soki yo poza na besoin ya kolekisa message mo boye oyaka vers biso quand amolo na oloba nazaki pour mototé na pour bon moi n'écoute on dirait on a tombé dans le boy c'est que de bon on a côté là yo est-ce que on a côté là on a pas côté là yo vraiment et ça là qui passe comme on a que tant biso to mona ki ba message wana ba ngaka beta journaliste nga na mona ki ngo mabe tant na côté na tali vidéo et ça les gars mabe to moni longa Shira moni longa Shira et ça les gars mabe pour na yebelo na ba niveau na te mais na moni okomi ko bunda c'est-à-dire ça les gars ba mabe vraiment bomika kozwa parc bomika kozwa espace na mitema na bino bolimbisa Shira soki alobaki mabe Shira yope meka ko kita deva ba artiste comme ba artiste comédien oyo te oyo nazalo ba polo bina bango na muto moko te bango bazala bongo mais voilà tout ce qu'il y a merci na maman Sarato là merci na ingénieur 15 merci soki na ina pesa conseil Shira katinga na pesa sous conseil te bandeko obo landa biso bo pesa Shira conseil na ba commentaire wana pour amona ki soki nga na lobby ezala mabe Montréal. Merci vraiment, merci na Jonathan Kivuna, merci na Brenda na Jonathan Kivula. Merci Kivuna. Merci na Jonathan Kivuna 10 amis Bali, merci na Brenda CG à Sarato la TV et il y a Fondation Sarato là na PC bino pe bambote ba membre tout ya Fondation Sarato là bambote na bino. Merci na Naomi Ambe ya mwasi ya mbiju mwasi ya po mwasi ya kilo soko moni mwasi moni bonheur mwasi mo ya taille quoi. Merci na yope, merci na bandeko na nyonso. Les amis des problèmes ndi bambote na yo bino nyonso na lela bino ya trop boza tellement belé na lela bino fort merci ne bozo partager vidéo na biso bandeko ya katanga to lela bino trop ndenge boko tala Sarato la TV bo continuer bo partager et vous allez vraiment bien bo s'abonner pe et vous allez vraiment bien maman Esther Mafuta maman oya pesa conseil pese langa Shira conseil pour nga Shira linko loka ngaite pese langa Shira conseil pese langa pe maman via conseil merci non lingo to na bongo merci et ça va vraiment bien tout le monde ni bongo mbale simana invité mususu mari invité na zwaki aza tout le monde ni bongo bye Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous signez la Barça. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Vous avez une femme, un homme, il y a le monde entier. Tous abonnés. Sarato la TV. Bunde bumona contrat na ngai. Merci.